Nous voici encore devant de vos appareils téléviseurs pour pouvoir continuer à partager cette pensée divine qui consiste au retour à la libération et à la restauration de la RDC dont les moments nous exigent. Nous sommes à un moment pas comme un autre temps. Nous sommes à un temps où le Tout-Puissant a pris initiative et il m'a envoyé apporter au peuple congolais ce que j'appelle grand message, le message du retour, de la libération et de la restauration. Sans la libération, la nation ne peut jamais développer. Voilà pourquoi, dans son amour, par sa force puissante, il m'a envoyé annoncer la libération à mon peuple qui êtes vous. Napesi bino mbote avant nakota na mama ya makambo naza nango ya koloba. Toza ko insister bien aimé. Eza plaisir vraiment te ya koleka na télévision na bino. Eza plaisir vraiment te ya koleka na ba réseaux sociaux. Eza kaka force ya mission o eleki bonzoto na biso etindi biso koluka ba moyen nyonso mpona kokokisa oyo mokeli alingi tolobela yo peuple congolais place ozali. Nazosenga bandeko na ngai nyonso ba congolais tango bokoyoka ba message oyo soki etouche yo et développer eloko moko kati na yo. Toza na eloko ya mutu ya koleka mboka te. Likambo ya mboka eza mutu ya koleka makambo na biso nyonso. Soki tata mokeli atindi message pona kopesa nekolo o etali mboka. Bayi mboka esengeli boyeba ke likambo moko elingi salema. Nayebi ke boumeli tango molai kati ya ba message ebele. Peut-être que oyo pe ye bomonika lokola moko pe mususu ye. Nakosate koyebisa bino ke message oyo ezali message ya envoi munene. Ezavuma message ya retour ya nzambe mokeli kati ya bato. Nzambe oyo atikaki ekolo po ekolo ekendaki libanda na ye. Ekolo ekendaki na ba idolatrie, ekolo ekendaki na misala ya mabe. Tango asepeli kozongisa bolingo na ye kati ya ekolo atindinga na yebisa bino retour. Retour oyo na kolobaka etali makambo ebele. Etali bozongi ya bolingo na tata na ekolo oyo aponaki alingaki oyo atikaki po ekolo kendaki na nzela ya mabe. Retour oyo etalisi bozongi ya mboka oyo ekangama durant ba décennie nyonso oyo. Congolais nyonso aza témoin. Ata soki tosalaka ba discussion na ba distraction, mais Congolais nyonso aza témoin ke ekolo na biso ekota na bokangami lelo esali ata ba 5 décennies. Donc retour to koloba lisusu eza retour ya bozongi ya ekolo oyo ekangama. Ekolo oyo elingama na ba chaîne ngai nazali moko ya bazwa mystère nyonso ya Congo. Namona mystère nyonso ya Congo bokangami ya ekolo ndenge pe ba chaîne ezali kokatana. Donc à l'état ya esprit ya ekolo je suis vraiment témoin puisque j'ai tout vu. Chaque fois tant on apesaka ba message na ngai etengaka ba point mosusu mo na accompagner yango na emoniseli moko na tina ya ekolo. Solo ekolo na biso ekangamaki na bombu ya satana. Esengeli ekolo ezonga na place na yango. Retour au Tokoloba, c'est aussi le retour d'une économie qui a été menée captive. Et ça retour ya peuple oyo bayi bamaka. O bazalaki komelaka mai eza mélangé na makila ya bato. Peuple oyo satana a emportaki akangaki na tina ete bayi bamona solo te bamona mwinda te. Eza bozongi pe ya peuple oyo namona ki bakubima na séjour de mort na nguya ya mwinda bakubima miku ezokoma bato. C'est un message très important oyo lingi koyebisa biso temps ya kozonga epa na nzambe yango oyo na misala nyonso ya mabe tozalaki na yango totiki tozonga epa na nzambe. C'est un message eye lokola avertissement puisque si ma message oyo
ekoya na makambo mingi esi na lobi makambo mingi ya somo toza wa koannonce libération puisque tomonaki na état ya esprit bisika mboka ekangama na esprit tomoni ngai na moni musala munene oyo esalema mpona libération naza awa kaka mpona koannoncer encore une fois bien aimé tozosala baeffort mpo tosala yango nakosenga yo effort moko te me nakosenga yo oassimile makambo oyo oyo nakoloba sito nakoloba lelo nabandi koloba oassimile yango efungula yo mayele engingisa bomoi na yo mpo yo mpe olongo bani kodevelope olongo bani kokangolama soki mboka eza na bokangami bato na kati ya mboka bamonaka pasi siko baye nyonso bamitikaka epai na satana nde bamonaka lokola nde bakomona clair puisque oyo akanga mboka aza elongo na bango mais ebele na bana nzambe baza na ntina ya kokende nzela ya satana te mpo eza nzela ya mabe eza nzela ya baconséquence ebele eza nzela ya lifelo. Peuple congolais, je voudrais dire que chaque chose a son temps. Nous sommes à un temps tellement pertinent, tellement capital pour la décision en Mboka Oyo. Dans la réalité spirituelle, il n'y a que deux choses. Il y a Dieu et il y a Satan. Je voudrais bien parler calmement à mon peuple, les fils de mon peuple, fils de prophète, le peuple congolais. Je te réveille en même temps, il n'y a que deux choses. Il y a d'un côté Satan, le diable, de l'autre côté, il y a le Créateur. Si nous voulons être francs, véridiques, nous allons nous rendre compte. Tous ces 4-5 décennies, c'était tout simplement le règne de Satan. Oza témoin peuple congolais. Tant mosusu ozalaka nano mwana muke me oyokaka même ba histoire. Ya koma mboka na biso ekendaki na misala mabe oyo ti lelo esalaki mboka ezala. Donc, si nous voulons réfléchir comme réellement des humains qui ont la capacité rationnelle, nous allons nous rendre compte que nous avons passé un bon temps avec Satan, ce qui fait que le résultat est négatif. Voilà pourquoi mon message aujourd'hui, c'est sensibiliser à tous les Congolais qu'il est mieux que nous puissions réellement réfléchir et comprendre que c'est le temps de Dieu, c'est le temps du Tout-Puissant. Mais aussi, il est vrai que ceux qui sont liés à Satan ne voudront jamais que le temps de Dieu soit exécuté, puisque eux, ils voient clair à travers le règne de Satan. Là, j'en appelle à tout croyant congolais, musulman, chrétien. Il est temps de réfléchir pour que nous puissions conquérir le pouvoir qui est dans les mains des satanistes. C'est un problème de la nation, c'est un problème du territoire, c'est le problème du peuple. Nous sommes à un moment où réellement nous devons être limités dans la réflexion par rapport à tout ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons un pays totalement pauvre. Au moment où je vous parle, le problème du courant est devenu un grand problème, un très grand problème. Sans pour autant parler de problème, le ce qu'il y a à avoir à manger. Sera-ce qu'il y ait manqué la volonté politique aux dirigeants? Peuple congolais. Sera-ce qu'il a manqué la volonté politique aux dirigeants actuels de vouloir changer les sorts? Je ne pense pas. Bazala qui toujours na volonté, avec cet orgueil congolais, Tozala Kanango, Nakula Kisa. Bazala qui toujours na volonté, Bazala toujours na volonté, mais les choses ne marchent pas. On ne peut pas faire semblant. C'est visible. Réfléchissons encore une fois.
Allons au-delà de la réflexion aux apparents pour regarder la vraie réflexion qui est la réflexion spirituelle qui nous amenait à comprendre que ce pays a besoin du plan du Tout-Puissant. Il y a un auteur pour cette nation. Je prends les paroles du prophète Jean Roger qui dit « La RDC n'est pas la Zambie, la RDC n'est pas l'Angola, ni moins les États-Unis. C'est un pays qui a été choisi à l'exemple d'Israël ancien. Congolais, ozosala semblant tiwapi. Congolais, maele na yo ezonga. Congolais, longwa na domination à Satana. Réfléchis comme réellement un Congolais. Oyo amitali, atali ekolo, atali bana baza katine bakobimaka un jour, bakovanda wapi. Mboka na biso, piste de solution, ezali plan du Tout-Puissant, puisque c'est terminé avec le politique. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. J'ai toujours répété, le président actuel a sillonné le monde entier. À Tamboli, Bisika na Bisika, pour réaliser son rêve d'un Congo fort. Ça n'a pas donné. Jusqu'à la fin de son mandat, c'est plus pire, c'est pire même, on peut dire même c'est plus pire, puisque regardons la réalité de la vie sociale du Congolais, franchement, ça ne correspond pas à tous les efforts qu'il a fournis pour pouvoir changer le pays. Moi, j'ai pitié de lui et je dis dans la vérité. Fils d'un certain combattant de la démocratie, voulait peut-être honorer son père aussi en faisant des exploits pour que les restes, l'histoire change. Il n'a pas pu. Vous savez pourquoi? Le pays a besoin d'un plan de Dieu. Tous ceux qui ont été plans de Dieu dans les années antérieures, ils ont plus le pouvoir, ils ont dérapé, ils se sont déviés de ce plan. Je suis témoin, puisque depuis 2010, l'Éternel m'a montré comment aurait les successions du pouvoir dans le pays. Je suis témoin. Je voyais ça personnellement. Et même à établir des dirigeants que nous avons vécu comme président. Je voyais à les établir avant qu'ils soient votés, parfois 11 mois avant les élections. Je suis témoin des initiatives du Dieu créateur. Je suis témoin des initiatives du Dieu créateur. Je voudrais que mes frères et sœurs se réveillent du sommeil. Je voudrais que les Congolais de Kinshasa, les Congolais du Katanga, les Congolais de Kivu, les Congolais de Kindu, les Congolais de Bandundu, de Kasaï, qui puissent réveiller un peu leur âme à travers ces messages. Notre pays a besoin du plan de Dieu, puisque ce Dieu-là avait choisi la nation. La nation avait dérapé. Il a renouvelé son amour à la nation. Il veut retourner la nation à sa place. Voilà pourquoi, depuis 2010, il m'a montré l'institution du pouvoir avec les noms de gens que lui avait prévus. Toujours tout ce qui est parti, qui est arrivé dans les années antérieures, on a pas de problème, il y a pas d'élection. Je vous dis, je suis témoin. Plan wana et c'est là qui continuité na yangote puisque ba dirigeant congolais après qu'on vende na kiti balandaka ba séduction ya ba dirigeant ya mokili oyo ba makabango na banzela ya mabe tango ba pengwaka bazonga toujours na nzela oyo monsieur Mobutu azwa à partir ya wana voilà pourquoi bako kakate puisque plan ya nzambe et okiko se manifester et émerveiller peuple te na sima ya pouvoir moko ya satana. C'est pourquoi Mokele Aloba, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Maintenant, je vous dis, peuple congolais, Nzambe azako batailler. Je suis témoin. Nzambe azo bunda. Ndenge bozo mona ba démagogie, zo salema. Ndenge bozo mona bato bazako uta ba plateforme mususu bazo landa pouvoir. Na union sacrée. Ndenge pe Nzambe pe azo bunda. Po makambo na nde vanda na mboka. Je vous réveille, peuple congolais. J'ai des signes. J'ai vu des signes où Kolo Azala qui a annulé bah plan de sacrifice pour ne pas réussir. J'ai vu et je continue à voir.
On est une race de vainqueurs. On est vainqueurs quand on vient transmettre ce message. On n'est pas de parasites. Toza ba wana te ba koluka maloba pona koloba. Toza ba oyo mokeli se manifester kati atalisi makambo na molimo et certifié que tant tokene koloba na Congo na ye les choses vont s'accomplir. Bitumba ici bandi peuple. Bozo ka chaque fois na zoloba bokomona oyo botikala komona te tokomona totikala komona te mboka. Bozo mona makambo na koloba na zali koloba yango pona koloba te. Ce qui totangi pe Esaïe 14 tokomona kuna mokeli alobi akorétablir mboka pe akojuger na kanda nyonso ba nyonso bazali ki mbula nyonso oyo ba oppresseur ya mboka. Congolais lamuka to bunda pona plan ya Nzambe. To bunda pona plan ya Nzambe. To continuer kolanda te ba réalité naturelle o ezali kobeta na miso. Plan ya Nzambe esi elongwe na mboka na nzela bato bakimi plan ya Nzambe. Plan ya Nzambe tozolinga tozongisa yango kati na bosolo na tina ete plan ezwa place. Mboka oyo kozala mboka kitoko pe mboka ya malamu mingi. Je pense que beaucoup yokanga peuple congolais. Na komeka kokende muke ko chuter. Soki mboka ezo senga plan ya Nzambe e senga mayele na biso. Mais kati ya mayele na biso eza pe na opposition kati ya mayele na biso. Ezali tout un groupe de gens oyo bandima ki kolanda Satana. Et que Satana a apesi bango ba pouvoir o ba vanda kana yango. Plan Nzambe eza plan oyo ezali ko linga et se manifester na mboka et loko ko sepilisa ba plan ya Satan te. Mundimi oza wapi? Est-ce que croyants musulmans, croyants congolais, croyants chrétiens, tokozalaka toujours na ba chambre ko lobaka ko lelaka te. Croyance na biso eza lié quelque part. Pona bazali ya Masia, ba croire pas na Christ, solo croyance na bango ke pa le vrai roi, le roi des nations. C'est-à-dire yo mundini sa place oza. Et c'est qu'il faut comprendre que il faut pas Nzambe se réaliser na mboka yo soki oza mundimi ya solo. Ozala muluba, ozala mukongo, ozala mutabandundu, ozala muswahili, il y a quelque chose qui nous unit la nation. Et nation oyo ezo senga plan Nzambe puisque makambo na Satana est simbité et pesi esengo na ekolo te et pesi honneur na ekolo te toza ekolo ya mawa ekolo ya pasi ekolo ya soni pona nini puisque totika ki nzela ya solo ya Nzambe toba ki nzela ya Satana na mi message à retour kozonge pa na Nzambe mais en même temps yo chrétien isengeli o se rendre compte que zande yo il faut lutter puisqu'il y a problème il y a conquête ya pouvoir. Au lobby nini chrétien congolais. Au kozelaka toujours côté la télévision, o ba on débat union sacrée, ba ko sala milu na bango, yo pe okei. Pasteur pe yo pe pasteur. Ce qui lelo na ko sosolisa bino bien bandeko na bolingo nyonso. Ce qui est na ba pasteur oyo bazali manipuler na ba politique bandeko bozonga epai na Nzambe. Musala oyo Nzambe apesa biso eza musala kozongisa bato na nzela na ye. Ce qui yo kozelaka politique apesa yo mbongo $20, $15,000 oyo akotambola na Satana yeba ke aussi oteki likabo na yo. Zonga nakanisi ta ya réflexion otoko faire réfléchir bandimi na biso pona ta ya Nzambe yangoyo il n'y a rien qui est caché. Les choses ne marchent pas tout simplement puisque bato bazali ko déraper na plan ya Nzambe bazo kende kaka na nzela ya Satana. Ezande yo pasteur biso batei muto sengeli toza na vision réelle et même si bemeza bio to lobela bandimi na biso que ta ya Nzambe ekoki et tant ta ya Nzambe ekoki toza la mayele po topesa Nzambe sika. Eza bongo. Soki oza ko mobiliser bandimi na yo bakende na milulu oyo consulter na Nzambe te pona kotalisa yo soki nzela oyo batu baza eza ya ye ou ya ye te yeba yango ozali pe oppresseur.
ngai naza awa pona pesa mbela oyo po tola mukabiso banso. Tola mukabiso banso. Ata bino oyo bozwaka mbongo na gouvernement tola muka. En même temps, kati na yo sentir que sengeli tola muka bongo to bunda pona ekolo na tina ete plan ya Nzambe nde se réaliser. Bandeko, plan oyo ko se réaliser to endurcir mitema te puisque tokomona makambo ya somo, je vous dis la vérité. Je ne veux pas intimider qui que ce soit. Naza awa ko annoncer vérité. Et la vérité finira par triompher. Attention qui est causa retardé. Attention que la vérité o eza na bokasité mais na yebi ke esprit na yango ekope sa raison na accomplissement. Bandiko. Mboka na biso ezo senga plan ya Nzambe. Mboka na biso eza na bosengi ya kozonga esika na yango. Attention qui to réaliser makanisi na forme normale. Na koko zonga même 4 fois bandeko. Nini oyo ndeko Félix a salité pour mboke bonga. Mboka nini oyo akeite pour mboka ezala bien. Makambo mosusu ifo tolobango na solo. Asali nyonso ami pesi mobimba pour mboke kende bien. Eke bien te. Donc c'est le temps d'échanger. Eza makambo ya likunya te, eza makambo ya mabete, eza makambo ya mutu oyo akoloba, oyo aza na plan ya Nzambe kati na ye, ayebi yango, sikoyo akoloba. C'est même moi oyo bozomona na tatolaki. Na 2013, ngai na révélaki pouvoir oyo eza sur place. Na 2013. Pourquoi? Puisque na monaki. Na 2012, na monaki papa ya mokonzi ya mboka oyo. Liboso na ngai pona makambo ya pouvoir oyo. Donc c'est qui ngai on a zoyi ko yebisa bino que il faut changement. Et ça pona moni pona yebi conseil divin comment utiliser ngai makamoni la kisaka ngai alors pona bayi mboka na ngai to konyoko ma ensemble même na bango nyonso baza kozwa misolo. C'est que to vendre biso nyonso na mayele solo to comprendre que ezanga ki volonté politique ité. Ezanga ki courage te mais ezana eloko moko ya mutuya o esengele se manifester. Voilà pourquoi blocage ezana mboka eloko na mutuya ezani ezali bonzambe ezwa isika nango kati ya mboka po mboka oyo ba institution nyonso ezotambwisama na ba sataniste ezali kabo ya kobomba te mboka oyo bilo makambo nyonso eza na kati ya bosatana. Nzambe aza na posa ekolo na ye. Siko ekolo yango etambwisa na kati ya bokonzi ya satana. Nzambe alobi tokomona ngana bino u bino uyenga. Siko tosala ni biso bate tosala nini. So toza na vision toye koloba tokende pa na ye po tolongwa na pasi oyo. Tozonge pa na ye tolongwa na pasi oyo. C'est un problème de la complicité. Nous devons être complices, nous tous les Congolais. Complices, bisognos. Que réellement, dans la réflexion pure et juste, les efforts ont été fournis. Il paraît que le Tout-Puissant réclame sa nation. Établissons les plans de Dieu au-dessus de la nation. Nous pouvons être complices. Oh bien-aimé, le pouvoir à tout prix va retarder encore. Ça va retarder le processus de développement du pays. Je vous dis la vérité. Je demande à tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État, en commençant par les chefs de l'État, la flexibilité au message. Bon, de la flexible dans le message, on a zopé ça. Bon, de la flexible, tout raisonner ensemble, tout comprendre que nous avons posé écolo. Ou bomitika nzambango a impacté bino bozana pouvoir et vous allez impacter na mokeli akota kati na bino plan na se renouveler kati na bino. C'est ce que nous voulons, c'est le bonheur de la RDC. Oui, réellement, je reconnais personnellement, je suis candidat à la présidence. Je reconnais, nazo reconnaître encore, mais je le dis tout haut. Bino bozana pouvoir, bolingi kozana pouvoir, alors bozwa nzambe na mitema. Bolongwa na banzela ya bakisi, bolongwa na ba magie, bolongwa na ba pharmacien, na pesi bino conseil. Bolongwa
boyamba mokeli bokomona ndenge mboka eko développer na bino. Donc les plus grands problèmes pour nangai ezali baimboka to mona esengo nekolo. Pas à tout prix pouvoir. Avec qui que ce soit, mais à la carte, il y a plein de bonzambé. Natina ete mboka ekende liboso. Bonzambé etali sabiso munene na yango. Et renouveler l'économie na biso ndenge etali sanga. Et renouveler vision na biso ndenge etali sanga. Et révéler ndenge etali sanga grandeur ya nation. Ndenge etali sanga nation o batunyon se baza kotala ngo. C'est le grand problème peuple congolais. Ce qui il faut continuer à appuyer plan oeza nzambe te alors tobisoza biso bongo ba complice ya passe nayebi ke baza na kati ya ba pouvoir baza na passe te carburant ezalaka ya ofele ba courant na bandako na bango ekendaka vraiment te soki ekei mbala moko il y a des groupes électrogènes donc nayebi que il y a suffisance il y a le prise en charge mais nasengi bino bandeko bozala flexible botala pe na petit peuple botala biso oyo ce courant ekei il faut somba carburant botala donc botala bo s'incarner na ba vie oyo izana na kati na biso na cité bo se rendre compte que en tout cas totika plein nzambe esala en tout cas totika plein nzambe esala nasengi na batei nyonso bandeko nyonso bateyaka. S'il vous plaît, mes frères, mes chers frères et sœurs, nous qui avons l'influence sur les peuples, toi là qui s'appelle que totika plein nzambe salema. Toi bangote na banzela oyo bisika a égarément ici salema. Toi bango na nzela nzambe bongo to formé na ba église na biso ba homme d'état o ba ko telema ka enju bazala ba intègre pour mboka yo développer. Peuple congolais, Nagosuki Saboye, pouvoir à tout prix, tous les politiques sont là. Mais qui est ce politique qui n'a pas été dans la gestion du pays? Tous ont été dans la gestion du pays. Mouzito était dans la gestion du pays. Il est passé, après avoir passé, il a fait l'élan, c'est-à-dire il a fait son parti politique. Qui, Matata Pogno, est passé la gestion du pouvoir. Il a terminé, il a fait son parti politique. Tous nos dirigeants apparaissent au poste élevé du pays. Après, ils sont millionnaires, ils font un parti politique pour gérer leur pouvoir financier et pour gérer le peuple. Est-ce que c'est juste? Il faut le plan de Dieu. Il faut le plan de Dieu. Il faut le plan de Dieu. Mais ils ne sont pas exclus. Tous ces gens, tous ces gouvernants, tous ces gestionnaires, ils ne sont pas exclus. Eux aussi peuvent retourner au Créateur. Bakozonga pepa na nzambe a impacté bango. Bongo bazonga na pouvoir. Bapese sengo na mboka. Ça, c'est mon plus grand problème. Mon message, que zongi sabaïnion, bazan influence sur les peuples, bazongi pa nanzambe, tozongi pa nanzambe, a impacté bisonyonso, oya kocha liboso, bakotambu samboka bien, et singo kota namboka. La décision, là, je vais terminer pour dire, la décision finale, peut-être ça ne peut même pas être les élections présidentielles, puisque nabakati ba élection, ils allaient peine à fraude. Et ça la peine à plan à Satan. Mais la décision finale, c'est le Tout-Puissant. J'alerte à tous les Congolais, soyons flexibles au message, soyons attentifs. Puisque Nzambe akobeta bakake. Je vous dis la vérité. Et que salema makambo, oyo et salema te avant. Je vous dis la vérité. Tango nkolo azalaka na posa kozwa isika, bisika ya pona pe alingi. Asalaka ba signe ndenge na ndenge. Tozala prudent, tozonge epai na ye, totikela ye mitema, ye atambwisa biso, ayema biso à la hauteur ya ekolo, po ekolo oyo inginga. Boyoka mawa bandeko, bino boza déjà na misolo, boyoka mawa ya peuple baza na se, pasi eza mingi, mitungise meza mingi, boyoka mawa, tu bozala flexible na message oyo, ubo impacte mokeli, ubo tika.
de sorte que mokeli plan nzambe esalema na mboka mpo mboka ezosengaka plan ya nzambe soki plan ya nzambe esalemi na mboka oyo 3 ans eza ebele esi na prophétiser likambo wana 3 ans eza ebele mpo apesa ngai vision nyonso ya mboka il m'a donné toute la vision du pays na ndenge apesela nga vision 3 ans eza ebele ke mboka oyo ezwa allure ya devant na mokili oyo te nazoloba makambo ya solo mpo tokoyaka pe kodepense misolo na biso te mpona kolobelaka bino makambo ya lokuta te donc eza baeffort tozosala mpo topesa message bato bayeba solo bato bacomprendre solo bato basosolaka etan oyo ezosenga plan ya nzambe totika plan ya nzambe esalema puisque nos politiques batika nzambe bakeye na nzela ya mabe leo nabengi bango bazonga na nzambe soki balingi continue kodirige mboka bazonga na mokeli aimpacte bango je pense que tokobetela bango mabe puisque bakorepartir babutin ya mboka richesse ekomonisama ekozala kembo kaka mpona mokeli mpe kozala esengo mpona mboka nasukisi koloba peuple congolais réflexion oyo evanda kati na biso ndenge nakobunda awa yo mpe bunda na coin ozali loba na ndeko na yo ke mboka oyo ezosenga lisusu makambo toyebi te oyo FCC oyo Union Sacrée oyo Ensemble oyo mboka oyo ezosenga lisusu makambo wana te mboka ezosenga impact ya nzambe mokeli loba place oza teya place oza na moninga na yo loba na ye ki mboka na biso ezosenga plan ya nzambe ekokisama na mboka bongo nzambe azwa esika na tina ete mwinda na ye engengisa ekolo esengo ekozala pe kembe kozala kaka mpo na ye. Je termine à dire merci à tous ceux-là qui ont eu la patience ya kovanda temps oyo molai nyonso mpona koyokanga naza na confiance que message oyo ekoti kati na yo okopartage yango mpa bato mosusu to banda koluka réellement kosala conquête ya pouvoir puisque réellement sengeli pouvoir ezongi pa nzambe même bandeko bazana banzela mabe bazonga pa nzambe ba continuer toujours à pouvoir mais en tout cas pouvoir il faut ezongi pa nzambe et que ça soit notre devise. Il y a tous les croyants chrétiens, croyants musulmans, tous les croyants ensemble dans la RDC, que nous soyons liés à cette pensée. La politique n'a biso, ça mais ça n'a pas donné. Alors maintenant, c'est le temps de Dieu. Merci pena maman Océan pour na expertise na ye, na courage na ye azana yango, na tina ko faciliter biso to atteindre bato baza mokili mobimba pour na koyoka biso na tina ya Congo. Merci pour na ndeko Kabuya pe pour na musala zali kosala na tina ete message et comme la bino nyonso place bozali. Tika ete le Dieu des armées de la RDC atele mamakasi pour na ebiki asia la ko pesa kimia na ekolo. Bototika ete nzambe ya armée ya RDC atelema akokisa mokano na mboka au-delà ya mikano ya bato. Amen.